Est-ce que simbi te incompatibilité ça. Ah Jésus pour ça na mafa. Et pour fêter il y a nani ya bo ba tu ba mikolo. Ata suna combien na ba. To ba wana to le mambo ba. Ngai to na mona vie armand na domazé na lila. Na lila. Na lila. Ngai na to sona domazé te na numéro domazé te to solaka te to komanaka te. Mettons on a mon libala domazé na lela parce que nous affrontons l'émission oyo. Bali penda activer maturité et puis vieux armaton a ça na bakaba bêtise na yé accompagner na famille na yé. Ozo comprendre ngana ozana biloko no yebisa domazé na émission oyo a retenir ngo pe ekomela et puis armand salango. Oui belingana na film ya SB. Yango no mo azala papa ya Gatibina Ronel. Balingana wana ba douceur andi ba bana ko lusa déjà premier jour wana te ba lusa kate yo mais on a rien fait babino ba salité mais c'était gros tika maman abiso no ba salité na il master on a français on a te tato Jacob ba tout ndenge na yebeli armand soka kangi domazé na ba message ba 43 abimisa ba message wana po yem dote ka matière na tout monde sous ba photo tout monde sous maman Esther na tonton Jaco. Félicitations na bango en tout cas j'encourage nzamba pambola ba kende pena tina suka en tout cas félicitations tonton et puis tantine nzambe comme son toi na suka voilà mais ça li bango bien kito makasi à peine ka ko fukuta na théâtre babala na bango bon yo eba mamba coup de foudre te yo pe beta yo to na théâtre kutana pena grâce à mamba na voilà, bonjour, bonsoir, il y a Congo, Liziba TV, voilà, il y a Kevin Panda Lekechu, autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopadi Sangoya Solo. Merci, Naba Iba, sur la émission Nabiso Ba Vérité. Alors, il y a Congo, Liziba TV, j'espère que vous avez bon, surtout, na mon partenaire local, la FBT Misalande, il y a Papa Paul Fiki pour Maman Nathalie Fiki pour FBT, Zali Agence et transfert l'argent, Maramounion, c'est ça les marins qui toko. Puis le bill sous dans la SCP, la fondation SCP, il y a Maman Nana Takaza. La lumière, il y a un problème, il y a un aider, il y a une chance, il y a un bon à manquer. Osamba kitoko na mbonga moketa la toza penza na kermesse awa na staff SCP lisa awa babi eza somo stand numéro 7 ya ma fa na Anasta yiwana yemola patron azali wana vrai la patron yiwana na natakaza SCP lisa toza na ma fa émission ma fa le question problème te to solara ma auto kosola mais tozanga pe ko loka na actualité te pour normalement yango eza bonjour ma fa bonjour leke mwana ouais boni tout le monde est na stand na yo tout le monde peut afficher ma mère aliwana la patronne SCP staff SCP ça pourquoi tu as staff SCP ça ouais na staff SCP ça parce que SCP ça osa misala et monana ah oui SCP ça azo sunga ba artiste ezaka ba artiste te mais osunga population ya Congo ah oui kwa pato honorer kombo wana eza kombo mobo ya makasi epeze na yebiso oyaka na mama na natakaza na village panda na mwiso na butu boye olaka mo supa yebisinga leke juyo la lisima kamona ite mama ekozonga nango bientôt là mafa plaisir ya kozona na émission na biso ba vérité étant que actrice munene ya mboka oyo tomoni lelo SCP saison sur ba film oyo tomoni ba tournage zo salema tomoni ka ba extrait ba temps fort qui déjà félicitations d'abord pour toi yango va pour ça tout le bélango mais tout c'était tout les capina ba actualité ndenge to mesana toujours koleka le toujours mona makile les canaux réseaux sociaux te banal ma phase la kanini ozaka baku kozalaka famille bota tozaka nani ma phase artiste et comédienne ouais wa bandi musala ngope moi kala akoli nango donc famille bota abaku que bande konyo ce sont mes sœurs donc mafa aza mafa de tous ah oui donc esika ba benga mafa pour asa musala akoki ah oui voilà merci mafa nazu autant que actrice comédienne
etant que pe massa bandeko yaya baleki ndeko pe leki ya bayaya na ye donc toyeba mafa relation nini oyo ozalaka yango na actrice na biso Domazé. Oui, Domazé, c'est une sœur pour moi. Tu bandis, misala presque ma génération encore. Ouais. Donc, tout allera bien. Ah oui. Vous aurez bien na ces gens parce que na joué autant que yo mutu na ye tant qu'actrice pe ya Congo ya munene ya mboko yo le to moni ndeko na biso Domazé oyo autaki kobala oyo di baile ke biso to munene na réseaux sociaux. Est-ce que vous aurez pas par exemple invité na fête? Ouais, nazalaki. On parmi d'inviter. Au moins na libala ngondenge. En tout cas, le cas est bien et ça là ils sont vraiment bien. L'autre là to la moitié to moins na réseaux sociaux di baile les ali sous-sauter et Kofi selon Barimère bamiyomi les autres na réseaux sociaux papa Armand soit disant que Domazé na ba message il y a 43 tout le bapoto boto ba mbakile pas ba YouTube ba comment Hollande là tu éviter ngo ki omoni jour les bosso CP là quand di bala ndeko après 5 ans pour yote ko sala divorce na mobile ne o abensaka na poto to omoni rebali les sous mais pas même une année li bala ngo ekufi les sous tant omoni bi na réseaux sociaux o ki ngo na ndengene. Déjà, il doit informer pour les réseaux sociaux et comment bêta nga libako. Ah oui. Na moment nango trop bassesse bêtise na landa ngo te. Ah oui. Donc aux a moto informer en tout cas na eba kité. Oui. Neti par rapport ya mariage na linga koloba ngo mingi te faut za na kati pour yeba vérité. So mona. Biso to za ba téléspectateur to yoki o ba memeli biso. Mukonda maliamu alia kamato imi balé peut-être papa Arma une version na e to zelato kapé version ya do comme ça tu royeba nini ya kopesa conseil to nini ya roloba mais pour na juger en tout cas naza vraiment disponible pour na juger mutu pour mo sali boko onzongi siboy donc yé moko nde ana vraie version mobile apesi yé pa ya na version na comme ça tu royeba koyeba entre bon balé na nyaza mabe te non obi ko juger mutu te maintenant que moi likambo e bimi na kati ya réseaux sociaux o yé moko papa lekina ba réseau à Mati à lobby et moi je trouve ça anormal parce que les réseaux sociaux comment le quoi tribunal non les réseaux sociaux ils a parqueté o ye kabola libala les réseaux sociaux ils a famille o esengi evandisa libala donc ngai penga na kondanaka ngo vraiment tout o batu nyonso o balongwaka na mambo eza ya bango privé neti mariage bana tout ça quoi na ngona réseaux sociaux on aura katé soki abalaki yado ça veut dire que ça zeki na bolingo na ye loko la zeki na bolingo na ye s'il y a quelque chose qui ne marche pas comme une sœur basolango na famille ate simbi te to kaka peut-être bakabwana eleka ndenge nini peut-être bata basongi ne ba yeba ba détail mais neti yo pena no ena bango mais na logique penza conseil gratuit tout tika ko mema ba vie privée na biso na réseaux sociaux parce que mutu to azolanda yo oyebi état d'âme na ete tozo fongola ba porte belé na ba vie biso moko en tout cas non peut ça conseil papa a kita moi mukie atika basolango na ndenga famille do azana famille babala na ki na famille après ba bengi siso ba invité to eto lieto meliki kei ba wa kotonga batongi donc c'est plus mieux basolango na famille pour ba utaki na famille voilà. Mais pourquoi vous les artistes mabana bino ko zo mela raté pourquoi au moni a ça qui témoignage bien après 5 ans ayokuta mobali mayeba ki comportement mobali tine tozo ka mambezolo ba masiko na ka oyo pas même une année ya mariage. Et Kofi, pourquoi surtout les artistes, surtout bateau? C'est pas seulement les artistes, parce que les autres aboyés, et l'autre boss anaka, muto yo aza célèbre, vinaye eza étalé. Ah oui. Donc autres yo ka eza ya bateau baza étalé, ba vina bango eza na ngo boyé. Muto robomba te. Mais surtout bito ke na ba parquet, to ke na ba wapi to kuta ke ba divorce ça il mara chaque jour. Donc eza ka pona ba artiste c'était conseil karakeno. Ceux qui tozo balana total rapena partenaire oyo azo correspondre non parce que li bala babala 2 fois mais bolingo za moko soko lingi mutu cela veut dire que ça choix na ponga na lobango ceux qui m'a faillé le na laxi bino ke père yeyo ya ba petit alliance boyo ba kena tikali pour fona pona pena lokola sapatu na pona sa famille na sonité ponga mo pena me sa sonité ke bango. Donc to bala raté poto prouver batu to bala raté poto la kisa mingi lelo tozo bala poto la kisa mingi lelo bazo bala poto nini mais mariage eze loko o fo batu mi balé bo sentir pendant que on est lokola sapatu na voilà.
Voilà, tu peux ça courage na yado parce que c'est pas facile qu'on perd. Courage belé mais et simba na. Ah, oza ki tombe ngai bosola ki. Na yebi yango kalelo. OK, ni na lobby kaka. OK. Et ça la penza passe penza ba critique on a ko finga ma. Les gens aiment tout le temps critiquer, on les a vu na biso ba congolais. Toza ba champion na critique mais to ko ka critique. Moi ba to ba critiquer ba to mingi. Bon moi ba supporter la critique. Donc namona tina kutu te ya olobela bato bongo po ezaka passe. Sur ma photo, il y a un réseaux sociaux, moninga bali ou milita kei. Est-ce que peut arriver à poser un peu demande de mariage? Bon, non le bas survie privée na ngati mais nga penza non na moni lokola sapatu na ngati. Non moniteur. Nzamba sunga na mona. Oh mona OK. Nzamba sunga pena ano ngesile. Kaka non neto kende le sona moni yango. Na kei po na kei libela mobimba. Ata so papa lobi mère musala les até na lukina convaincre so simbi te. Bonjour na o ba yaka na bango mais le monde au la kaka o comparer kaka. Incompatibilité ça. Ah Jésus pour ça na ma fa. Ku fete ya nani ya bo ba tu ba nikolo. Ata so na combien na ba. Voilà, courage Domazé, courage Penza, tous en amour et battrice. Il va s'agir na fête, na question sur ton papa c'est Moïse wa kota kana chela yo motema na zwa no non côté on ezaki somo Penza qui bien mais na zuba avec ce belé na yo qui ma forte lingani mamba batuté ko kota te mais to salika analyse to lo bakara sur makambo yango et ça la Penza mabe ça la Penza ma fa biso ka zupe ya ye molongani. Arokene maintenant na zuita zo luka. Na luka wa za compatible ba incompatibilité belé leki. Ah. Atana habita na aja sa ko bala nae. Ingala na comme na aja sa. Voilà, là comme na aja sa. Ah, moza se ka ba na. Ba makasi. Yendo zo boya na. Na oboya te mais compatibilité sur les simba te na boy lobi boy on la rappel analyse. OK. Mais pour y avoir makasi surtout pour yanga ko matela on affiche simba te. Voilà, merci ma foi. To kota ça ba sujet belé to laika passer na makabwana. Tout monde sous ba photo, tout monde sous maman Esther na tonton Jaco. Félicitations na bango en tout cas, j'encourage. Nzamba pambola. Ba kende pena tina suka en tout cas félicitations tonton et puis tantine. Nzambe a comme son pan na suka. Voilà. Mais ça li bango bien. Kito makasi. À peine ka ko kuta na théâtre babala na bango. Bon yo e ba mamba coup de foudre te. Yo pe beta yo trop na théâtre kuta na pena. Na sa mamba na te. Ah, tu vois qu'il y a un makambo qui est là tête qui a trois félicitations na bango. Poto banga omodo eza rare comme on a ba artiste ba bala na ba on a ba kale ba bala na ba président. Baza déjà mikolo ou a divorce. Batali ba point parce que ko bala les arabo fandi botali ke na auto fandi na ndenge to kendele ki bien to sala botozo. Donc le quoi ba mikolo baza ba dilt ndenge et tu fais dans Jérémie mais ça na rono ba mukolo ba pesa kai conseil te po ayebi ni na osala. Donc baza ba dilt ba sali o ba koko sala, il faut qu'on encourager bango voilà. Et puis soit arrivé moi artiste comédien moi pas proposer. Comment artiste comédien ba mbe batuti ba batuti. Pourquoi pas? Oh Yumo lingano tu bazala bango zala. Basili pete bazaka. Basili te bazaka. Mais arrive peu kutana c'est mon peu lingi makasi. Baza comédien. Ba belé. Amakaka yo pe baza. O vandi biso vanda so. Ngaka mama biso. Donc maman na aza perte amune na vie na o na za so na vandi. En tout cas na ba mambe belé comment na vie na parce que absence na ekotaka. Na ba ex ba comédien. Ba ex ba comédien. Voilà qui ndogi le ka pardon. Le polémique no. Mais que ça bien so bala notre artiste moi ko bala na ba artiste. Et nous linga ça bien te so compatibilité des ali to bala. Ya yepe compatibilité zakite. Ya on est. Atuba mona ça qui ndogi. Le bela mama musala pardon. Mais ndio zo mona mama Esther na poto Jaco zo banga te pour bolinga ya ka est-ce que bazo ita ko vanda ba yebana. Qui risque rien à rien. Voilà. Ah. Il faut risquer. Ce que ça, les risques y au moins déjà, il ne faut pas qu'on regrette à la vie. Ce qui est quelque chose, c'est que Simbi au gloire à Dieu. Ce que Simbi au gloire à Dieu parce qu'à permettre de Simba. Voilà. Si on a vu au communiqué que ça, les Cambodgiens n'ont pas de doute, ils ont salué au Simba, au salapi mambébélité. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Tous les jours, on appelle les autres Penza et Belé. Je vois Babi Somba Lopang Nayo.
et pas maman nana takaza natalo moke okomi papa lopa mama lopa neti ngam na komi na mapangu nanga ko ndimate naza penza na mapangu tana âge nanga mapangu tala bino mais zaka maman va faire à mabala oyo nde tozoloba kaka même toyelaki yango nde te tant que artiste toyaka kopesa ba moi ba biloko ya moke mike po pesa penza bien lelo tomoni moko ya ba artiste oyo ninganaki lobamaki Bijou la reine voilà il y a problème nan de connaissi là ayaka seskizaka singara ba pardon des alaka puis to mona lelo 18 ans pour ba benga to mona pour atterrissage na ye nan de connaissi la bisalo tant on mona ki yango et ça là qu'on est tant qu'artiste. En tout cas moi j'ai toujours l'habitude de dire que théâtre ça papa na biso. Ouais. Tous ba maman différentes ba groupe et tout mais théâtre yemo kwa za papa donc tous bana papa moko. Ah ouais. Na kata famille ils aura toujours na ba problème moi yana le kituna ba swani okuna ba bundi mais jamais eloko ane ko sala ki elongola bango makila wana toza famille quel que soit ya kezonga ki to tika la toujours famille parce que musala na biso esenga kaka tozala ni po musapi moko sokola elongité fo oyo na oyo basangisa po basoko elongisi là c'est la sœur à Bijou la reine moi je trouve pas mal que abenga ndekone na musala en tout cas félicitations à toi Bekam bongo ndezaka ki maturité bongo nde ki bomoto parce que toza bandeko to kabonaka jamais to kokuta na makambo même makambo na te yango ekolongola biso sens ya vie balobi erreur nyonso mutako ko ça na vie et méritera pardon si réellement si ma bezalaki pourquoi pas pardon bezala voilà c'est ça sœur. Merci ma fat aux autres parce que vous avez un peu de ça là on peut rebella rebelle tout le monde là et c'est petit ça izongi chaîne bimisa ba te belé booster parce que ça là nga beto na na mère a témoigner à camera na yo abima fa na bisi ba te belé na chaîne na ngai alors ba penser ça la penser bien ali wana ba pangi na mono surtout mon beto mambezongi vous avez parmi ba te peso sala marambu il y a bien kuna na ebite idango yaki no ndeni mama na nzalo sa filme pour lemba ki na losa la société mais comment na ma mosusu en tout cas et c'est ça vraiment zongi en forme makasi koleka sauf que la patronne a na moi mama mbebele ya kama ba théâtre ana mama mapango ba concession ba makamba ba bijou ba mama mbebele o la patronne a sala assez pencha qui non esika moko mais quand ne biso to zala peka wana pona yete c'est que la patronne a fo zongi moni lelo ba makambo yo ya ba groupe oyo esala ke bande ko msupe ba limwa na circulation esala pe ke bande ko msusu bazo kokate surtout que na ba moment où to na ba difficulté belé na mboka moi équilibre za ki li sauter en tant que moto azape mensen o asunga rapé ba artiste amona ki lelo na koko ya na kabelio 100 francs lobi olala nzala mieux vaut na laksa mutu koloba mbisi kina kabile mbisi lelo so muta komi filme na ye esali makambo ezaka ateke ba retomber nango ezonga kapa nana lelo so lekechu akomi filme na ye esali makambo bato ba osepia nango ba otala écriture lekechu ba luka lekechu donc c'est une façon ya opesa mutu nzela ke bato ba yeba ki écriture lekechu te ba yeba pe batala pe lekechu na lisu moko lekechu pa koma kitoko so na okoma pe na kokipe ko tout à lekechu omoni eza façon ya kofongolela ba artiste nzela po mutu na mutu ayeba ndenge nini ya kozwa place na ye quoi c'est un peu ça le tout monde déjà film à liboso et kota ezaya yo par exemple film commis en tout cas la patronne ana ba film et belé okuta mizuela ka avant akanga mamba ya ba film mais a obanda na ebité akobanda bientôt la so na tali bien sous vendredi mariage forcé et Coco Kota. Donc, dans la précision, on a déjà et pas naï, mais si on a sali naïe, le pas les questions, c'est juste pour nous dire que ça bat tout cœur. Ma fa a soit qui temps est belé, à comment lui sauter, à fanda qui naïe, quand les alara, ceux qui bat de coups, bengi à kepe ko tourner, mais pas comme il souille moko, en dans sa route. Donc, nous avons bien à penda batunion sa o balinga ma fa na o balinga ngate. Batunion sa basute na rabande ko nyonso. Boya ebele nanana takaza parce que film na biso ezokota nanana takaza et c'est ça. Bo s'abonner, bo ta la film na nga bo pesa nga force parce que déjà na zo banda déjà deuxième film vendredi. Donc on a continuer pe muto azo soutenir nga to azo produire nga azo makasi ya ko bandela kasusu. Il faut amona pe ke soutien moko ezali na ba fan ya mafa. Yango na yé penda pa leke tu pona vite leke tu mwana makambo. Voilà.
tobo yango te donc so olingo pesa information ke mbangu ko tout à l'heure ke mwana donc yango toye penza mobimba esepelisa nde makambo boya bosabone botala filme na bino bokommente la oyo bomoni ke eloko moko ezozanga boloba po toyeba kobongisa donc bosabone massivement na Nana Takaza esepelisa bozwa filme na bino penza mobimba nango mariage forcé oyo baartiste na bino bolingaka bayebakata bajoel bato ebele baza wana na kati bozala besite kwa. Voilà, Boza décidé, j'espère qu'au titre de la fiche, c'est grâce à Nana Takaza, maman, ça l'a offert à Bafiste. Vous savez, le mot que comme un cas de camp. Parce que déjà, ça a c'est-à-dire que Nana Takaza, c'est que ça ça bat tout le monde. Il y a un film, na okoma na zuba bakuke, na zuba famille bota, na zuba Nana TV, na zuba Lekechu TV, na zuba na sangisi penza d'autant là comme film na na zate que na kokozwa yetete na kozwa na sangisi. Voilà. On a pu voir foutre bien, pas maman. On a maman. On a la patronne. On va faire un double. Ça veut dire qu'il y a ma fan à CPLI. J'espère que vous posez la ramener au sala. Nous allons voir quelques minutes pour tout le blague plus chaîne Abisso ya CPLI ça. Où il y a maman Nana Takaza pour consommer en gros, pour y a pour soutenir parce que ceux qui brutalité il y a bah c'est pour ça bon pour ça bon mon abangoté mais ceux qui bozo tala bozo liki bozo ça ba j'aime bozo en belé pour comprendre que bozo na bato ba bunga na bato ba yoka na kate na Nana Takaza bozo bango parce que toza wana parce que toza toujours makamba bato belé ba kota film ba kata déjà film ne peso kota maman Thérèse ya film ne zo kota côté oya Johnny Chakala pa zo koma Marie Jeanne Bololo film ne zo kota ya Mayo pe ya zo koma bato belé pe na ba zo koma bo donc bo se retrouver. On m'appelle les ketchup n'a pas roya. Donc, batebele vraiment bon s'abonner pour rater le côté. Ah oui. Vous avez besoin ma pango contacter ngai na numéro na les ketchup côté Sabino. Donc ma pango ezali caméraman na Ozwa Penta. Ma pango la bisika nyonso bolingi na prix ya mukie ba terrain ya bien. Boya ebele boya bo welisa po mabeza la te quoi. Pour mabeza la te za te ko ngai na yeba kito tika na vie ya locataire que locataire mukolo azalaki. Ah oui. Locataire à moi ça se passe mais so comme il y a 50 tu as quand locataire. Moi il continue qui n'a pas. Merci ma fa quelques personnes balingako peut-être bambote na ba so balingaka maman fa. Merci na baini so balinganga surtout na nzambe wa pesinga souffle de vie wazo batelanga pour nazala onaza na lekina mama mobele nzambe asali ki nazala toujours en vie merci na ye. Merci les sous qui n'avaient que moi na oyo ayeko yambanga lelo poto na bino pour ma falinga be mission te na witu tout oza appel moi be mission à main en tout cas na kokate polémique ya cop na ngate voilà donc merci na vie na ngana benga wana penda mufini kunanga Yannick Kuba mufini kwa yolonga comme benge mufini ka kin o yene ngazawana a soutenir rapé ba artiste et puis la kaka. Pourquoi pas dire merci na famille na ngamo bimba là je vois mes Kenya limité odoka bongo aleka embe batne ko nanga nyoso ba na ngana pesi mo bambote et pourquoi pas dire merci à mon pasteur wana za papa na nga spirituellement yenda bondela ko nanga dadi na nga Mike Kalambai et papa Samuel dans sa présence je vois ma sœur chérie Deborah Ngalula et pourquoi pas maman Gisèle Chibanda bozé belé ba collègue na nga pour na koma pe fonctionnaire à l'état ba collègue na nga ya bureau BBC balobi wana chef na nga donc bambote belé BBC Passi et à Lila boza belé na pimno bambote voilà merci na be banso bolinga rabi et na yemo la patrona Nana Takaza yeba ngale feza à part Nana Takaza balobi mosangisi likolo yende yende mutaleke azate te nanenga bien mutaleke Nana Takaza azate mais là soye côté Nana Takaza makambu mutaleke azate ça va te bikamo oyo mona na te oyo leke belé merci na yo mama c'est moi tout bolinga Kevin Pandaleke chunga pe linga bino déjà bo sunganga pe anniversaire kala mingte na pour ça ba soutien na bino na bien pas maman na mois d'août avec maman Nana Takaza yo ta na problème te ata muke yo ko sa ngonyo somé na lingi na ko ba te po ba tufu ba yebi kaka bo tala te ka Nana Takaza mais plus bo s'abonner bo kedi bo zo suba parce que film ma fa na tali yango na kokite ils ont des dégâts et les calango bien ils ont bien merci na sima kamera ki bongo Chadra Colonie na pesiombo to siki anemi panda mpanzi ba tutu bolinga ke fini panda lekechu bo continuer ko tala biso na pe alingi
Kermesse G-Star. Ok, tu as Kermesse, ça va. Justice. Na justice, ça va. Et na stand numéro 7. 7. Donc, boya. Ah, il y a été. Azali Azoya. Pour ça, la bateau. Té. Na ya ki bepo na yo. Ah. 16h. Ok. D'abord, il faut le battre. Toi, boya ebele to sala nyaka o maboke o nini tu. Ezali. D'abord, ya bobanga te ko to ko lamba ko bimo boyebi. On en a problème. Au revoir. revoir. Plus d'actualité